Merci. Comme on papa Benoît Ngimbi, nazali ingénieur, chef de projet dans la ferme moderne de Lutendele. Ezali mukumba tata molimo santa pesa kibisoto e ba kokamba ferme. Ferme oyo origine nango ezali ya ba papa. Papa Mpumalongo albaki tetolo na peto bokola. Kolekoya nsale koya na mingi na mokili. Ndena yango tata albaki te bolona bobokola pe botonga nkamba yolu seleme. Pote mikumba ezali na bino bakimbangisa boko muyamba nkango ya mokili mbaba koya pote bino boyamba bango pe bomema mukumba wana. Ndena yango na lotomo ya tata mokonza bule sa divinité tata Simon Kimbango kiangani yenda ekokokisa bilaka oya batata batikaki. Nde yango wana apesaki mukumba epa ya ba mama ya Afiki batongela e ferme moderne wapi na Lutendele. Esika mikano pe bilaka mingi esengeli ekokisama. Ndena yango ba mama ya Afiki bazana mukumba ya kotongaka ferme moderne oyo tozali komona awa. Bilaka ezali nano mulai esengeli ekokisama. Nde mukumba na ba papa pesi ba mama bazali komema yango, ba mama ya mokili mobimba. Ba mama ya Congo, ya Afrique, ya Europe, ya États-Unis, ya Océanie, bangonde bazwi lotomo ya kotongela papa mokonza bule ferme oyo bazali kokipe yango babengi yango ferme moderne de Lutendele. Tozali na activité mingi pour le moment. D'abord volaille tozo produire nano maki, dans notre première phase tozo na phase expérimentale tozo produire nano maki et na yango tata mokonza bule amonaki ete esengeli tozala indépendant to dépendaka tango surtout efa bani de côté ndena yango na bino il faut akota susu voler ya couveuse ya pouvoir ndena yango na ba ki déjà esalamaki déjà la formation esalamaki déjà na libanda ya mboka bandeko bakende ko da formation atina ete tokota voler ya ko joa mukano ya ko botisa basoso na kati ya ferme moderne de Lutendele. Ba projet zale bila tata mokonza bule to bandina na maki na soso to bokola ba pondaise to kota ba poulet de chair bilanga pe bandisa ko fonctionner, jardin bandisa ko fonctionner. Dans petit tracteur bomoni ezali na tata mokonza bule apesaki ba mama pour te ba compléter les sous ba multiplier sous l'effort ya timetale production. Et idée à tata mokonza bule avec était ferme kimbangi c'est que dépendre na ba tout sous te et dépendre na yemo, c'est-à-dire autosuffisance na autoproduction ya ferme. Il a pesi biso sous meko ya kosala bilanga ya soja na masangu apesi tracteur nde yango tozo ko fungola bientôt provenderie zo ko fungoma te ba ko fabriquer biso moko aliment pour te laisser bibole parce que ko lima ya kosomba eza charge mingi parce que na terme ya gestion volaille aliaka yemo ko moins 70% ya production na ye mais yango esengeli te biso moto ko arriver à produire aliment sur place pour te pesa sous un plus na tali production na ba charge ya autre zo ko za ta ferme. Donc misala ezali mingi nde tata mokonza bule azali kokamba ye moko parce que ezali ferme ye moko azali kopesa yango eza vision batata ye moko azali kokokisa mikano yango nyonso tozali kosala ezali ye moko nde azali kokamba ye moko azali kooriente ye moko azali kopesa azali kofungola banzela po te misala efungwama awa na kati ya ferme moderne ya Lutendele. Donc nde nauti koloba ezali non seulement volaille mais bacheptel mosusu basecteur mosusu ezali kofungwama bamama bakoti ja bangombe ekoti déjà ba taba ekoti déjà na ba membe c'est-à-dire activité mingi za na kati ya ferme même activité ya transformation to bandi kolona ba papaye kolona ba papaye de sorte que ba mama bazali mingi ba apprendre comment arriver à transformer ko sala ba confiture zate chaque fois to somba ka biloko libanda ba confiture na ba makina biso moko ba mama ba transformer ba sala ba mayonnaise donc ba activité génératrice ko sala mingi na kati ya ferme moderne de Lutendele. Mais tali ko kamba ferme moderne de Lutendele papa le bi ba mama ba tongela ferme moderne de Lutendele. Et na kati na yango atie comité de gestion au bazali ko kamba ko landela suivi ko orienter ferme ko gérer de sorte que ferme et kambama ndenge singeli et kambama.